mwana mwasi oyo mondongo ndumba oyo toloba Thiel oyo ya Brazzaville. Thiel ya Brazzaville oyo akokisa batu soni. Pona nini kaka bana ya wera koyokisaka batu soni kosalaka makambo ya motakala. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Koya ya mwana mwasi mabele koya wana nani Grace Mbizi. Ba kosalaka mambo soni Grace Mbizi asala ba vidéo motakala et sali makambo ya soni. Oh Grace Mbizi asala tala nenga lataka. Ese na ba kinoise balataka bongo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour ne s'abonner, c'est facile. Betoke bakaka kadiboku yae ngende obika place ba mesonika abonner s'abonner ba fanatique papa maswako batu balingaka ngai bokende ku s'abonner utale chaîne moko ba mesonika kubima wana ukeka kote ya coin wana ngeta pala simoshi ba mesonika s'abonner ngeme bakadiboku yae ngeme dobika place ni mara moko komi s'abonner ngeta lelo kuboko bima kalukula ngunga catholique au Ya salut fidèles téléspectateurs, à vous qui ont traité de nous suivre partout dans le monde, c'est 3W Kinyabanakin, vraiment vous allez rebelle pour nous Rolanda émission na bino oyo lobato yo kato ye awa to loba oyo ezotambula ya mabe oyo ezotambula ya malamu to ya nini ezalinga mombu na bino air zumba journaliste avec bino ndenge zala kaka émission oyo na sengi na bana batala te po eza ya koyinda eza ya kopeba na ndenge ya jeté vraiment na saluer na nubao ba soutenir ngai vraiment ezalaka bien Galia Bosuku la perle rare vraiment na France wana Galia Bosuku na pesu sumbote na Samuel Tabia la grand Jésus maître Ramsès kilo ya Jobour sans oublier Argent Bola. Argent Bola na Brésil, Maxi Pro studio Maxi Pro ezawana na São Paulo na Brésil wana oza besoin basalele promotion ya musique ya ba nyonso okota studio ba betiso ba ndule partout place ozali contacter kaka biso na numéro na biso yango wana vraiment studio Maxi Pro ezawana sans oublier commandant mwana mboka son excellence Aaron Ilunga Aaron Ilunga vraiment PPC ezawana esalama bien vraiment temps normal vraiment muta ko soutenir wana vraiment mwana mboka son excellence Aaron Ilunga tel éclairage public et sali vraiment na kinwana eza kitoko vraiment tozolobela lelo pona mondongo mwana mwasi mondongo ndumba oyo toloba Thiel oyo ya Brazzaville. Thiel ya Brazzaville oyo akokisa batu soni. Pona nini kaka bana ya wera koyokisaka batu soni kosalaka makambo ya motakala. Oyo Maxi Pro studio Maxi Pro ezawana na São Paulo na Brésil wana oza besoin basalele promotion ya musique ya ba nyonso okota studio ba betiso ba ndule partout place ozali contacter kaka biso na numéro na biso yango wana vraiment studio Maxi Pro ezawana sans oublier commandant mwana mboka son excellence Aaron Ilunga Aaron Ilunga vraiment PPC ezawana esalama bien vraiment temps normal vraiment muta ko soutenir wana vraiment mwana mboka son excellence Aaron Ilunga tel éclairage public et sali vraiment na kinwana eza kitoko vraiment tozolobela lelo pona mondongo mwana mwasi mondongo ndumba oyo toloba Thiel oyo ya Brazzaville. Thiel ya Brazzaville oyo akokisa batu soni. Pona nini kaka bana ya wera koyokisaka batu soni kosalaka makambo ya motakala oyo ya bolumbu. Pona nini boy pona nini boye Héritier salaki makama motakala eleki na soni wana mo Héritier betata concert ezali susu te akobeta concert ndenge nini pona mama motakala makama ya bosoni lelo susu mondongo oyo boyebaka mondongo danseuse ya wera oyo azaka mikwa pe aza mikuwa azanga mosuni ye pasali susu video si ya motakala lisusu
eza pasi pour na bana ya wera na ene msabino pe ba téléspectateur na biso mondongo azara ne un congolais RDCT aza congolais ya Brazzaville aza mwana Brazzaville kuna na ngambo kuna na Brazzaville kuna na mboka ya ba mama na biso Claudia ndeko ya mwana mwasi o mabele koya wana nani Grace Mbizi bako ya mwana mwasi o mabele koya wana nani Grace Mbizi bako sala kama mbasoni Grace Mbizi asala ba video motakala e sali makambu ya soni o Grace Mbizi asala tala nenga lataka ese na ba kinois balataka bongo soko talie ka ko mona ka ki o azali chel azali ndumba Grace Mbizi wana Karine Mokonzi vraiment na respect za la nango vraiment ko boma nzoto na izalaka bien mwana mwasi wana mondongo o akimaka wera na poto na wala bazoko vivre na mobali ne nani Bomboko Jacques akoma ne pe frère akoma ko sambela eza bien makasi lokolo koma ko sambela mais mondongo wana ba video oyo sali eza ya soni soko tali video nanu to tshela bino video na botala nguna bandeko to tshela bino video na botala soko tali no nzoto ya mwasi aza nanu propreté aza salité magafa na France afandaka na soki na Paris na limité ya mondongo afandaka na Paris te pote ba na Paris ba ko sala bongo te makambo ya bosoni ya bozoba wana nde eloko tozako boya ngai Zumba yo journaliste l'équipe on a soki na telemi na lobi boye eza po kona ko bongisa place ya mabezali hein eza lokwa masala ngai chanteur oya sala mambo somo na Jobour hein mabiala linga ne hein makambo ya bien makambo ya propre na motema na ye vraiment mondongo tika ko sala bozoba o makambo bosoni o vela ngali bokuma mongonga Jobu ndalo baka makambo ya bozoba oyo makambo ya soni eza bien te oza nanu na nini na taya bien te oza salité oza fiche ya ndeko la biso mabiala mabiala chanteur ya solo vraiment affiche ne yango vraiment arobeta le 14 abeta le 14 décembre na Jobour awa hein concert live vraiment mabiala hein 13e apporte vraiment ndenge za wana vraiment akobeta wana ko za la somo tozo makaka na makambo ya soni